heureuse de vous avoir nombreux dans votre émission Chaise de Star qui est présentée par moi, Chimel Luki. Autrement dit, Yona mona tsukatata nzambe car ande to misala ko yebisa basango to wa mayebisi par rapport à ba news na ba actualité et bongo wapi to kende ko kutana na confrère na ngai Dropenzao o to kobeta na ye masolomi bale misatu a éclaircir biso pourquoi tozo comprendre te ba journaliste to pe bongo ba chroniqueur ba komi ko boya toko bungela batu oyo basala bango. Et là pour commencer, je veux dire un grand merci na Oazabongo pense na sima caméra na nga rosala musala kitoko oboza komona bilili kitoko babi pense azalaki wana sans oublier mon cordon équipe Bumba oazo coordonné EHP Média Mobimba et je veux dire un grand bonjour à ma maman GH, la maman de cœur, la maman de tous les enfants na robo sana bongo te papa na biso Edo Amani qui est mon boss balobi José Ntindili Falansa nzete ya Maya Malili. Bonjour. Ouais, bonjour, concert Nanga, donc collègue Nanga Boulot. Donc bonjour na bande retour ba Hollanda biso ba téléspectateurs ba fidèles internautes nyonso o balingaka yo o pe balingaka lengunza de la presse Dropenza ou o balingaka chaîne Aline na biso ya papa na biso ya boss na biso Edo Amani o asela biso ma chaîne Aline kitoko nelengi. Merci beaucoup vraiment pe na collègue nanga cameraman o azo sala biso ba bilili kitoko boy ba héros de l'ombre le roi bango. Donc merci pe na le Dieu tout puissant. Ou abattre biso apesi biso souffle de vie to sola lelo. Ok, ma solo to solo là, lelo pena to solo la ba réalité par rapport na bande na biso ba journaliste au bino boza première promotion bon ya papa na biso Zakari Bababa mais après ça ba non mona na sauté na circulation. Ouais, après ça, mon soutenu na circulation. Circulation vraiment il y a TV na biso à Kenya. Bon circulation il y a médias en ligne, on a toujours présent parce que bande oba ebi degré on a pila bango degré pe on a osala combat vraiment pour na bateau baza ben poli na ba petit to sous ba ben poli pour na taka nyonso ba petite sœur ben poli ba grand frère ben poli ba petit frère ben poli on a vraiment ataka na ba on a sa charge na bango Ba papa ben poli na ba papa ben poli na sa charge na bango moni pe lelo ndo lobi ana ba journaliste to confondre mango trop journalisme animation culturelle chronique musicale donc on comprendre ba biloko wana ba différence mora mike za la rana ba présentateur ba émission ba différence mike za la rana mais biso nyonso leo bazwa biso ba biso na même mopiko vous comprendre biso to ngane tsinga na roba moi je ne suis pas un journaliste nga animateur culturel. Vous comprenez, on a pour défendre ma animateur culturel. Il y a des bande rebelle même na musalo lelo na ba humoriste, ba benga ba journaliste. Au mona mage muto sala humour, ba benga chroniqueuse, asali pe succès na monde da média ligne, ba to ba sepela na buzoba na e, ti lelo ba tumsu ba benga la baronne, ba pesaka yango eza maeso Fabregas ezala baptême ezala bénédiction. Mais ya comprendre que bénédiction ba opesongo pour na orientation bien. Pour une éducation bien écran mais lelo a baby sa éducation a comment na humoriste a ça la chronique musicale a ça la animation culturelle mais lelo a ça la ba humour na internet na ba TV ba PC pe espace ti lelo pas ça la succès no ya ko sala chancelo au pamba de papa mbaloba. Par rapport à Chancelo Pamba, ceux qui n'habitent pas bien, on est en décollation Karine Mokonzi. Bon, même si Ezaïe, c'est que ça l'a bien abongisati. C'est pesa yeti o ayebi ke e touché abongisa parce que musala bongo surtout ya ofinga ba leader mutu mozui carrière mobimba ya musala na yo finga ba icône ya musique na biso Congo yo mankaka ba grand frère ba respect yo ofinga ka batu yo sala ba délire mo o ezanga tina o mwana na yo dans le futur so ozui chance obota mwana parce que age peso kende so ozui chance obota ka mwana no mukomisa ofongola YouTube atala ka ke tanyo so yo perdant na YouTube ezaka ya ba bêtise. Vous comprenez donc eza musalo ba sœur na biso ba mamile la ba osala te ya ba musalo ba mama na biso museka ba osala te yeba mama museka si ne mama museka ko kala kala siko ya kasko na ba concept ba émission mo ala ksaba kolamba
Robi et aida combien de mamans au baïba au lamba. Lelo au émission ana félicitations à mon Xbox nanga Jean Chibo Chiboabwa. Lelo a sala émission ana kota na ngwana omona maki ese makusa sega banani émission ana le kana chaîne en ligne mo pas vient nanga Jean Chibo Chiboabwa. Ngape na ocho sala lelo mo boye maleo ba star bani bilo mo bongo. Mais Comment relaxa batu kolamba kolia batu ba comprendre bilo ni ezara na kini ndeni balamba ngo bande on a biso diaspora ba ozo ba concept on a ba concept mais yo na concept mo ba émission mo lem so laxa batu libele vous comprendre olo ba bêtise mo bo na l'écran au sala ba mam na ba tesi maman na robenga mais ngapo na ngala mo na rive mata tintin donc il fallait coûte vraiment à rejoindre na ende on a biso dauphin aller gagner na babiwan asekisa ane batu enga sa bien rôle nelinga yebana wana epande on a biso dauphin mais lelo bande ko babenga chroniqueuse bande ko musu babenga journaliste vous comprenez ba côté na mulongo ya presse mais aza muta presse te amuta presse te parce que petite sœur a bêtisé belé mais lelo esukaka na yete na bana mibali ba omulanda linement yango mwa mingi na bana mibali yango mpe ndenge natuna mpo namoni plus opesi conseil mpo take trop bona baproblème te j'espère tenga na ozala na problème ne tenga na ozala na problème nde omoni ve na kester aloba quand nous avons créé cette monde biso toya bakokolo bafils ya Zacharie Bababaswe baptisé par Jean-Fils Bassasala ozo comprendre biso toya bato ya lelo te biso tolia tige ozo comprendre seya na mato tie tige micro etelemi tolia tige ya Zach Lemola yo kasi na minute o biso nyonso nde toza boye po biso toya bakokolo na ebana na ye biso siko nde toza na lelo génération nyonso ezoya na ba humoriste na ba o nyonso bazwa c'est du Zacharie Bababaswe l'icône c'est du Zacharie Bababaswe mais bino kaka bana na ye bino nde bato ya liboso boanzi kofinga ye moto afinga Zach la oza modi au moins te bazonga ba kosenga ba pardon Zach la l'icône de la presse congolaise idéologue kolo idéologie nyonso to sala c'est du Zacharie Bababaswe vous comprenez c'est loko monte moto akosala lelo sans que Zach les anga na kati makila Zach les aloka na kati to moni bande ko pacho RFI bazo boya papa na bango bazo sala ba maramo boye mususu na ba biso ba o toza koya otoye basu te finalement to bando manke bato nyonso neti be kibumba pacho manke no Zach lo bandela ndeni mama na biso ke biso to parmi ba koko Zach omoni pacho abana nenya manke Zacharie pacho Zacharie tiré na idéologie tout pacho na yebaka ezarelo mo salama je crois na inter alata se ba gorge bo Zacharie azongisaka parce que elateli wana e correspondaka kate na manifestation oyo Zacharie Bababaswe organisaka ozo comprendre moi tozali na ve nanga Jean-Fils Bassasala ti bazongisa ye à côté je pense aussi à l'époque série mobwe ba série ba les marquis Salami image moko yaka je me rappelle on était avec le coach Beya c'est gango na masananga patuziana toyaka na coach Beya kuta obo biso to kota po tolia tige quoi à l'époque na ba petit nga ba Kams Kamena parce que moi je suis le petit frère à Jani Diwa les caméramans internationaux les premiers caméramans recrutés pour na faire vers Zacharie Bababaswe ce que yemuta yamba ba pacho RFI yemuta recruta bango chez biso na Kemba na Gisenzu pas babi na filé. Vous comprenez pour toi bana Gisenzu bana matete. Vous comprendre chez biso ba recruter ba pegin sasa. Aye mabu mona magino venanga Jean-Fils Bassasala obuda mais yo nini animateur qui tire bo bege bo bali kukume belolo bana micro ndeni. Ajani di wabina 4 cas indusa idéologie a bandolo baka na likukuma. Vous comprenez ba pacho RFI ba ya mona magino mo ba eta chemise munene lo wa pepe kale. Je comprends. Ah, botika ba je ba manquer ça klende. Ça que prêtre, ça que dans l'époque ben père ba yoje à Mamoto. Taka ça que créé là Jean-Fils Bassasala idéologie que Akimi na Mputu-ville. Jean-Fils Bassasala grand prêtre 4 fois. Lelo dana ba Mputu Kams Kamena Leona ba Poto. Wala bana Zacharie biologique original JC Makolo, Jani Diwa. Biso to na simana. Mais ngai Chivel Luki babi musana ngeza mituna nga na tunara ba question oyo ngai na public toza komona clarté to lukaka bongo to sembolango pour te comprendre tozonga siko par rapport tellement yoza mutabilili international tozonga pena on a biso ba chroniqueur na ba chroniqueuse ya internet ba bibiso ba chroniqueur na ba chroniqueuse internet plus tozo déconner
Oui, kodekoni wana ezoyaka na bato bayebi musala te. Moto ayebi musala ofinga Weranson te, moto ayebi musala ofinga Jibe Mpiana te. yango fa bogaza abaki bakroni fois C'est ça, eza bongo. Il y a d'une sorte de wana ya oloba pe bongo. Vous comprendre? Malgré tout bana poto lelo ba koma na bango mona ba commentaire na bango ko finga biso tout, ba chabiso ka le fufu de même mbadi. Vous comprendre? Mona ka au sale émission moyo kana se ba komita kroni fois tout. Bon, bana poto pe excès de ofinga ka poto poto pe za na environnement. Vous comprenez? Il y a nango ko ke zamba, ko ke nini, eza environnement. Poto ezaka na moyen de transport, ceux qui ont régularisé ba maramna OK poto. Mais lo bana poto pe ba sangisa ba tutu, ba mo finga ka bato ka ba kroni fois. Mais comme bango epwani, pona buzo bana biso moko, po lelo boule baby, internet o pe lelo ba patron internet, boluka bo tsaka ta directeur à programme mora zalaka. Boluka bo sala ba casting. Moutaye na chaîne na yo luko yeba vraiment osali casting à musalango luki directeur mo bazawana avant banda représenter l'émission na chaîne na yo botali ba mesure ba compétence na ye ce qui vraiment réellement musala neza ye ou c'est réellement musala neza ye te to boyite musalo il y a des bateaux batangelango basalango pe mabe parce que balanda classe nango mabe il y a peu de bateaux ba botama nango batanyango pété ba prendre nango le roi biso to yokolango pas Zakari baba se menga à l'époque j'étais d'abord caméraman ngam na filmé fait vert dans l'ombre na vu nanga Jani Diwa ba kams kamena ba yena sima vous comprenez nga filmé da Jean-Fils ba sasa la wana Zakari il faut aller à Kinshasa tanga la tan zambala ne Kota Rouge na stade venanga Jean-Fils ba sasa la sangisa bana ista nga na filmé déjà fait vert vous comprenez na bana ekotala ba idéologie tout avant na isusu tant on a les canaux fait vert na les cas en tant que porte-parole na rolia tige na ba patuziana oyebo leko tige oyebo leko tige biso no rolia tige na ba patu refito ozela mulongo na ba kani piana biso nyonso tozana ba peginsa to ozela tige lelo oboya zakli oboya zakli ozala modi. est-ce qu'on doit le que bazongisa et belé comme un système à casting directeur à programme à zalala moi te wana ozong c'est belé ndako et belé msu bazu déjà lire bazu moi élan ya roloba moi mingi na lisangu ka ndi bondo bengango pas ve nanga Zakari baba baso lisangu on mo te ke ozong c'est ba te belé ndako comme ça ba chômeur et là pasi lelo mboka na biso photo bongisa boulot na biso et ya pasi et ya mawa mingi mai na misu surtout ba petite sœur o ba ndumba bana bangala bana seke ba muswahili seke ba mamunani o sokola ngape na muswahili ngape la muswahili mais là le roi bango te ga finga raté c'est là on ndenga ya bien lelo be monsieur ba santabu o bana poto na ebite botika ba na buzoba bana poto musuba bana ba bampala na bango ba dio na bango kuna na bamputu o salale msu 10 o mona momite bino bo sepela na ba petite sœur wana ba sela bino be monsieur bongo bozara soulager c'est pas bon. Lelo image ba petite sœur ane be baba sexologue te loka ba maman na biso ba mimi kumbi bazar baba sexologue te alors ça l'émission expliquer onde ba balala na mbetu ye moko yebi na kolala na mbetu te lemsu ye moko fi yango ça l'émission ngaza mai siko bo mona ba bilo moto wa to komi ko accepter ya bo limisanga bandeko nanga vraiment je m'excuse parce que émission à sans tabou te na ba propos msu na oloba mais pe ça pe kanda vous comprenez botiki wana ça la émission mo sans tabou yemo aza sexologue te asala ngo po ba bêtise au cas zolo baba na poto ba osepela nango donc n'importe quoi abi poto malili ndele ki en mode distraction soka otala bon c'est soulageur bien parce que moni bana poto bango ba osala vie na bango kuna yo ndem to perdre carrière à vie na ouais yonde mutu fine zobeba lobi bana no ba otala ba okola ba otala YouTube wana ba omona ba nyoso ba désert nyoso yo sala pendant temps na ozolo ba seki ya carrière na o na YouTube ezaka ya buzoba ya ba connerie ya ba bêtise ya makambo ezanga zanga tina yonde mutu image no ebeba mais lelo faut ça musala bien moni ngala internet temps na ya na finga mutu te ngala na environnement et société émission na ndo la kisaka ba commune na la kisaka vie ya commune wande ezala babita commune wande ba vivre na kenda ba kinkole na sala ba kisenzu na sala ba matete yango mutu bimisanga ngaso ten internet na sala ba plus de 100 000 vies na sala ngote po na kofinga mutu na yana ba cadre ba télé réalité o mona ke na oyamba princesse nzele mo abia sala art dramatique ba ota la princesse olamba ndenga pasara journée na malgré tout ba tumusu ba yeba te télé réalité pezara préparer même munde la préparer télé réalité ozo comprendre ba télé réalité belé na sala bande on a biso ba riachou lelo abala na kendane mikili ya poto arachou lui je sali depuis mikili ya poto ozo mo ba télé réalité le roi ya ba coquette
Vous comprenez, actrice à théâtre, donc, vie belé, les lots, vie belé, télé-réalité, fali maswaku. Vous comprenez, donc, n'a idéologie, mon boy, les lots, au monde qui est en internet, na rejoint 50 000 vités. Faut na dépasser. Mais na sa bouzo bate, na sala santa bouté, na finger leader monté pour le internet, na yebana. Vous comprenez? Par rapport à ce qu'on a bino, bana Zakari nyonso lokwa ba Jean Flix Masasala, ba JC Makolo, ba Jani Diwa, ba Ken Piana, ba Pacho RFI, ba Peggy Chassa, ba Pasteur Boanya, ba Kams Kamena, ba nyonso ba Magloire, nyonso bobima bongo. Banani o ebi kendenge pina Zakara format bino, ba o batikala na ligne wana. Bon, bango nyonso ba na ligne. Bango nyonso ba na ligne bazo formation. Sauf que to reconnaître la père. To reconnaître l'icône na biso. Ozo comprendre bango nyonso ba na ligne. Pas tu RFI à sala musa kitoko. To longola ba des arts mike. Zakara ndalo ba vérité mais ndalo fingate. Zakari se bo sali vide alors l'actionné que bo sali vidéo loté. Ba kit ya vide bo sali loté. Yango et apporta musique na biso ba sala effort, musique na biso ya ko ma meilleure. Vous comprenez, la polémique, il y a une musique qui est mata. Mais la musique na biso ezanango mais le to buna na ba West africain, le so ke ba boîte yo kaka musique urbaine. Kala to eba na biso musique urbaine te. Kala to eba la rumba congolaise avec seben na biso le ndombolo. Vous comprenez, Zakara qui est présent. A sala idéologie, a fandi sa idéologie. Bande kwana tu ba sala musala bien. Vous comprenez, basala musala bien nande unabiso Ken Piana nde kutu Hermonda kota suna mababu zoba. Vous comprenez que internet c'est comme mais mabiso yé père moi comme année sous petite sœur wana neta ya humoriste wana. Yé pas comme année le roi yé. Abo sana ne Hermonda d'anthologie bulango des actes format. Vous comprenez yé pas kota na ba des arts mo babu zoba mo ezanga na otina. Pas tu RFI pareil. Qu'un politesse au fin ba leader c'est pas gentil. Vous comprenez? Les leaders, on a bateau, c'est bango bazate biso to yo lobela banani. Baba icône, baba bateau ba défendre biso, mais pas tu RFI à Sarah Moussa kitoko. Le nom mon émission politique vraiment donc rien à voir. Donc pas tu RFI bi boulot na wana kotana na robo ya tezaka ke to respecter muto a sala idéologie. Muto a bimisa bino, muto a pesa bino bénédiction. Donc toi on a droit au PC respect, toi on a droit au bois que les ba fleurs. Pegin ça c'est aussi pareil. À ça la boulonne bien malgré tout bali kukuma mais azwa idéologie kenda déjà. Il est biga. Ok, d'accord, droppé. Donc, comme vraiment, Nasuka émission la biso. Et là, je profite de dire un grand merci à Chimène Lucia, Motema, Olivier Bofale. Papa et baby boss à Bofale na Djoban en Afrique du Sud. Sans oublier toi, Balobi, Herbi Lutango. Tu comme Kokoma Nasuka émission la biso. Est-ce que conseil ni to 2-3 mots au quoi bisa ba concert na biso to ba confrère na biso. Conseil Zagaga, d'abord pour nos actes, nous avons vu que Jean-Fils Bassasala, à grand prêtre au Ayamba, Pacho RFI. C'est quoi le lobby qui Pacho RFI, Ayake Bandeko, la Tabilamba, Minene, Nande, ni Basirana sur mesure et Zayate. Basirana, il faut la taille, la médaille, no. So la tia Munene, Tigaliga Munene. Ce que y a Balitchine, Manoda, Gaïa, n'a vu segment Bassoana, Jean-Fils Bassasala, Ngumba Litchine, Munene, one antenne A. Ils arrachent qu'on est qui va les mamans pour aller marquer salama banine. Oh yes quoi je explique nga petit nga vena oh yem ta salanga fo yem ta bogela ba makwanza mama boko bani c'est gana tali cha gaillard na oye ba l'époque en antenne donc azala wana ça oyeba vous comprendre oh les chamnel ba serana ba terre kondisa odimne opesa ma forme bazala c'est gana ya ina ngote c'est gana ya moi mutu mala di chemise munene okala di sapato ali connaître la gomme. Comprendre mais ça que on là tada ki toko po biso zaki dana idéologie mais so tali ba image on comprendre pendenga na ndola te na oli ati jomo ma kazaka yoji ama moto ya taille wana à l'époque nous on a soni tsilulu mutatindela nga o kazaka yoji ama moto mbatsa comme des garçons ya mukie vous comprendre ça pas tout ma kenzo etelema zakara yebi venanga mola yebi père yebi tara yebi sa grand frère nanga pachami ka tout la bi mutuna mo ayaka olobela epa na ngai olia tija lobaka mabembanga danger petit mobo ya mukuse boy donc yango moni ke idéologie azaka tozwa parce que lelo
so moni ba japonais phénomène japonais ya ki japonisme et kotina Kinshasa phénomène ya religion qui ten les a valorisé et ça grâce à Zakari Bababa Sulelo a créé ba manifestation et belé pour na ba saper le ba saper ba comment valoriser ba saper ba kenda ba poto ba saper ba ya lelo o vient en appel Freddy Mikomi a mais ma sap vraiment sap mobo éducatif ya ofinga na te mais Zakari a valorisé vraiment la sap parmi ma kambwana Zakari autant que Japon a somi ba yoji ama moto bato ba mona a somi ba sac à mystique ya ba ya matia de là que Zakari muta idéologie tango zape mona Zakle folata kitoko et belé pe ba na Zakle balata kitoko te ti lelo mona Zakle koko la Zakle o azo défendre Zakle na olata kitoko ya no ranga d'abord on se monia ta za la ta ne bien te kasi boye bieti ndenga loba boye bieti vous comprendre ala ta ne bien te bala ta na ora bien te ba comment on la ta bien te vous comprendre donc nga na défendre ngande siko zezeze wana ba la ta bien te na olinga na ba zeze wana nga pela na songi bana kini ba mane siko ndenge sa kiwana nani ana siko alwa na afinga siko we son siko ta nga so yebieti nani oyebi na oyebi yo lika bachaka les propos tenus dans l'émission na ngajenga yo yebi oyebi na la songi ngalinga se lo comprendre te ngalinga lela comprendre pour lo ki ka tete oyebi na siko mo nde ezana siko mer nanga biso nde to aboy to fierita moula l'honorable hein to benga kaka l'honorable parce que il y a taniera tant calé pour la icône de la presse congolaise au moninga ce qu'on a autour diplôme il y a élégance il y a tendance vous comprendre on a donc grâce il y a ba grand prêtre le roi ba Freddy Mikomi bazaki wana vous comprendre ba ma savait beaucoup ba sala maki inyamo ba pesanga diplôme wana tendance pour na ba chroniqueur ozo défendre ça chroniqueur à côté sa tendance na chronique musicale né na lobara ndé José de Londres à côté on a art dramatique ba chroniqueur belé ba na ba ndemo bo na chroniqueur ayebo ça monsieur le Nganzala pantalon kebuka ça pas te tengama biso ce que to longolo esprit wana toi na élégance toi na moi marque moboé qui non chroniqueur faut aza boga sozo lobe la musique il faut l'appeler le roi mission pourtant il y a pas mission et moi bangina au chroniqueur aspect boy vous comprendre ce que tant talo sous na forme et au chroniqueur saper boy au chroniqueur a tendance boy vous comprendre biso ce que tu as esprit wana vous comprendre ba tropenza o lengunza de la presse na chose diplôme wana diplôme ma ba venanga Chikito Mushashino merci place boza Freddy Mikomi vous comprendre wana ba master beaucoup ba petsa beaucoup ba Freddy Mikomi ngalinga ba preuve la pouye embasima to okuta na fo memela ngai nde diplôme wana na mo peso lingo mona bilamba eza nango na olaxo bilamba moni net ngande na abo ngane ngana moni ba chroniqueur belé ba tikali ba mitakala na ba chroniqueuse belé ba tikali ba mitakala bana poto ba kosi bana ba parfum ba 1 euro ba parfum ba Zara ko ngo okosanga ndeni ngo okosanga na biloko wana te ba HM okosanga nango te ngada na kana ba vena ngalo ba Flora Pamba neti sikondi otindela nga sala boy na tindela so siko bilamba ngo batindela abina biso na selo valise oui valise on yeke coûter combien egeli na ngale msu 300 euros pam bilamba mo ezanga tina ba immigré vous comprenez yo tango tindela o mona ngo bele ezaka calcul monde ofandi boy no bulaka na tindela ndeko na nga mo boy bilamba na kimpese ozwaka ba plan mo boy sangisi vous comprenez ne ba sala abino abuleka shega kini wana mo nde basala bango complexe bango to cheka bino po oza mwana mwasi parce que moni ba biloko tchena misu ba manzaka na ba nini tout ba manicure pédicure na poto ya cher parce bana poto basakana na basi na bango poto te ba ya okosa bino basi ya Kinshasa a moins cher parce que aso bimi bo okuta mwana ina wana asalo manzaka pese 1000 francs okende poto biloko ya ba nini ba misu bo dépasse no ka 5 euros na manzaka donc et pas n'écouter te mais siko ya lalo combien de fois aïe le moins valise moi dépasser ne 200-300 $. Là, le combien de fois donc vous comprenez nga siko complexe wana longwa dans mon tapota ko sangate parce que nayebi nga zora ba comme des garçons na zora ba ya matia ba vena nga Flora Pamba ni ba japonais okito bazana ba sala nga idéologie ba tonton héritier minimbu pour na la takitoko na za toujours na temps na défendre papa et na défendre Zakari Baba Baswe c'est ça
Ok, d'accord. Tozalaki bongo na drop penza. JC Makolo, Pegin Sasa, bango nyonso na baya kolo idéologie et ça Jean-Fils Bassassa la première fils ya Zakari Bababaswe avec le caméraman Gianni Diwa et moi son petit frère j'étais là à l'époque quand nous avons créé cette monde là. Vous comprenez fait vers et banda bon na banga moyo. Pabana Ista, Jean-Fils Bassassa là. Vous comprenez? Comme Skamena, le caméraman international, a filmé mariage Adam na Eva na Paradiso, Yazabo na Mikili Apoto, Baba, Kolo Histoire, Bayebi Masolo, Nyon Soto Beta. Conseil Zara qui est tout bongisa boulot. To bongisa boulot eza na norme qui impolitesse yango nde eza impact te yango nde eza nde bakoma benga on seki busy seki base ba on ni seki base seki busy donc vous comprendre donc yango te muto esala yo po yeba na lelo vena biso manda chebwa asalara polémique te mazala manda chebwa mère na biso mami lela osala polémique te za mami lela ba vena biso ba dédonner ya ngumba to meka mo olanda exemple na bango ba Paulin Mukendi to meka olanda exemple na bango ba grand o basali idéologie ya mboka na biso par rapport ya boulot to sala mais bino ba concert ba collègue à boulot ba confrère na biso donc to zo alignement ya ba grand na to sala musala mo eza kitoko so zo sala chronique musicale luka oyeba histoire ya musicien ozo yamba luka otanga ba livre trop ya ba musicien na biso ya kala po lelo oko yamba Jibem Piana oyebi te Jibem Piana ça sala combien des albums. Même pas les sous 10 chansons, j'ai bien piano. Ce qu'on a une émission de faut un historique et artiste. Ils ont que papa, parcours on est arrangé, j'ai bien expliqué. Papa, si qu'on bino toga boyem baga ba bêtise, si qu'on est y a raté ba question mon boy et c'est répété à na be mission et c'est répété à na be mission. To même ba innovation, to même ba concept ça sika et ça la biso bien na bandeko balanda biso misu na bango sepela, matoi na bango sepela et surtout to ya kana pour tant ko éduquer masse. Vous comprenez, tout mes émissions éducatif ou aider peuple congolais vraiment tout évoluer tout qui est liboso. C'est ça. Ok, d'accord. On a sur internet nyonso. Ba obokozwa tant kolanda biso bo sepeli na émission tozaki bongo ba porate poani moi 2 3 mbote ekoki kozanga jamais o lobi cordon ekibumba babi ba boira kara on sait jamais bongo wana tozaki na drope oza confrère na biso za moko ya bana ya papa na biso Zakari Bababasu ba oyo babanda idéologie to solo la ika poto monaki bana mingi ya papa na biso Zakari Bababasu net ba roma ko bunga rumba net ba ndeko kotenga mana lobby eloko mais la lobby est le côté. Et là, je veux dire un grand merci à Josélie Mampoite, Mobile, à Joël Botekol, Balobi na France, camarade à Claire Igné, Témoté, Maëmani Wenge, et bon, wapi Bigis, Babi Maître Loboko, Maître Aïloa Solo na France. Moi, 2 3 salutations pour leur dire au revoir. Ouais, déjà, na moni bana poto, na mona Gra S Intilou Lubancable SG. Gra S Intilou Lubancable SG. Na moni venanga Gauthier Moyassa, na moni Sokotoka Yembina Bakisaka mi balé pa ba rozangate. Shakira Gouti la reine d'Afrique, mon vieux Flora Pambani Amani Bogu. Donc ekoki na bon. Ok, là sur ngape mingi babi José Ndindili Falansa José Ndindili Falansa plafond sola kove o solo la te petit on a juste encore pour na rosela yo et je veux remercier batunyo so ba encourageanga na ba o nyoso ba critique ngai ngala linga bino mingi je vous dis merci pour ba critique ba remarque to ba conseil na bino yango neza kosala musala ya Chimel Luki ekende toujours en avant et là je dis encore un grand merci na pense au hasard ma caméra langa conseil langa musala kitoko je veux pas oublier vraiment de dire un grand merci à mon cordon équipe Bumba au hasard ko coordonner EHP Média Mobimba na maman la biso GHL la maman de cœur la maman de tous les enfants et mon boss papa Edo Amani et à vous tous bozar réabonner na EHP Média bozala toujours branché et connecté pour nous rejoindre et là je vous dis au revoir.